Oh Karine, est-ce que bon l'exception image oh Karine à Lobake c'est héritier watana biazaki na bijou na ye. Touti ko éclaircir bino parce que touti ko ça la banquette mutu aïba ba bijou ya Karim ta koti confusion za qui janvier. Karine pas ané mon sang touté. Azane mutu azo vivre na sa moyoyo. Et Karine est là on a rosenga yo. Ozara yo mo pena faire rigola. Balobi, l'homme prudent voit le mal de loin. Devant les obstacles, Moutako mara prudent. Au moni marambo nyonso oh les kani Karine zwa mayel. Karine yeba ko se comporter. Soko ozo ba décision na yo, ki ozo na artiste musicien c'est pas grave, mais tozo mona ki ozo toujours na artiste musicien tozo na seleo. Oyamine kono jazz kavulu. Pourquoi ça brille toujours chez toi? Ozamona balobango babambaka libanga na nzete ozo na mbuma o eza hôtel. Karine oza marque de poser Karine. Citant est-ce que ozo aider Karine na nini? Trop aider Karine na conseil. Bisika o Karine akendaki mabe, Karine il faut bongisa. Bisika o Karine alobaki langage mabe, Karine il faut bongisa. Karine il faut azala mukolo azamona mukete. Confusion oyo héritier na Karine. Donc la personne au milieu ya makambu oh le lobo yebi c'est janvier mokonzi. Muta longola ka bijou na sac et komana babilo mususu. Et déjà ba fan ya Karine peut ba pesa ki janvier 48 heures azongisa ba chaînette oyo azwaki ya Karine. Mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Veni Bachar Internet de Congo Température, votre émission Le Lac à Congo, émission EP Sarabino, vraiment opportunité, émission vraiment beaucoup de émission. Merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup à Shadrach Discored, merci beaucoup à Christian Mokendi Touré à la régie finale, merci beaucoup à Rishi Kapinda depuis France, Grand Neuf, merci beaucoup à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, le Babyface, merci beaucoup à Amigo Ngombo, Mokonzi Avanci Commune, le célèbre parisien. Merci beaucoup à Joe Lili Atal en chair et annonce Azali, sponsor et producteur. Il y a émission Lola Kaya Congo. D'abord, avant tout commencer, troper sa sincère mes condoléances à la famille à papa Nabiso Mundori. Ah, Outiko Tikabiso vraiment. Et ça n'est pas si bandeko. Tout ça n'a pas si à repère dans Mundori. Oh, à Sepelisa Biso. Bato Nyon so bazar avantar. T'as déjà papa na biso na eloro moko boye na théâtre le lopegi titan na émission Lola Kaya Congo analyse sur le net Tobi et moi 2 minutes moko boye réflexion to kanisape au mundere asala nengeni na joie na ba sans souci à kota pe na banzonzi bato ebele bakenda kenda ba baza pe na ba poto ba yebi ki e munderi donc lelo nenka nazo yebisa bino ne otiko signalé bino na lebi moto ne so la avantage. Ah yo viens Munderi donc Munderi est le mot précieux et le lot les laillés émission Lola Kaya Congo analyse sur le net justement moi 1 minute de silence pour naïe déjà une babi qui Tozo Kanisa et surtout dans le sujet du jour où Tozo le Belapé Magamouya Karine Mokonzi et affaire escroquerie tout ce que mon a page belé les amis de Karine Mokonzi tout le monde fan club de Karine Mokonzi vraiment votre bazo le Bela par rapport il y a projet Karine Mokonzi mbongo liste et bimi auto meka kotanga na ba page ba kombo to moni ba kombo ba tumisusu to moni yango wana et zo ça la passi parce que ngana le bien OK merci beaucoup na Claire Boboula parce qu'il vient me dire Naza ni contre ni pour Karine. C'est l'actualité, je suis Naza chroniqueur. Naza Mouto déjà na sur internet Naza l'empreinte nanga. Quand il s'agit de quelque chose, on doit le parler, faut le lobela yango. Mais na baso moko bien.
Tu vois, les autres hommes bateau tout bada contre Karine au bazo ya bazo bimara na mabe. Tu vois, tous aba congolais to lingaka mingi kopé ça batu tout chance. Conseil eza bien. Nga mingi na sa Karine Mokonzi. Ta la place oyo baby saki. Cette fois-ci bongisa. Ta la place oyo fandaki cette fois-ci. Fanda place à malam. Parce que te belé ba ba petit temps tu parles bien, tu défends Karine, mais est-ce que tu le parles aussi, tu le donnes des conseils? Et pourquoi pas? Les lots ma vérité, ma fan, bazo benganga, bota l'affaire escroquerie. Karine Mokonzi to sale la projet soutien Karine Mokonzi. Projet wana izagi makambo to yeki ke makambo bandaku, makambo ba voiture, Karine Mokonzi fala ya azala na Kinshasa. Et je pense que merci beaucoup à faire égaux la Jésus de nuance par rapport nenga uti koloba par rapport à la relation na Karine. Il faut comprendre que nous sommes libres dans l'expression. Nous sommes libres, il y a aussi la makambo, il y a lingi. Il y a un moment que nous Karine, est-ce que Karine, est-ce que bon l'exception image oh Karine a l'obake, c'est héritier de Biazaki na bijou na. Tu as éclaircir bino parce que tu as fait la banquette, mutu aïba ba bijou ya Karine, tu as aussi confusion de qui janvier. C'est bref, là tu as un peu de message aujourd'hui. Batu bozo benganga pegi titan. Est-ce que ozo aider Karine na nini? Toro aider Karine na conseil. Bisika o Karine kendagi mabe, Karine il faut bongisa. Bisika o Karine lobaki langage mabe, Karine il faut bongisa. Karine il faut azala mukolo azamo na mukete. Parce que la vie oh toto vivre dans ma surprise. Le longa go kangama par exemple na Lionel lobby de go bebana. On est tozaba humain. Nul parfaite, comme on dit. Et les lois Karine a aimé. Nga petit temps dans ya pona na kangango soki lelo ba fana Karine Mokonzi. Lelo bato bazo lingaka Karine Mokonzi ndenge azali bazo soutenir ye. Quel que soit le problème. Tout le monde y accueille chaleureux. Il y a ndeko na biso nani Jazz Kavulu. Ozo mona ke muto azamabe azo zape approcher kana bato. Moni vena biso c'est le scram. Pemenia Karine. Au monito me karosa la ramo aba analyse. Même biso bato totala surtout bato bino bo finga rabiso. Boza pe na ba défaut. Ya bo mona nga pegi titan peut-être bo mona nga bonata mutu mona uti na famille moko na yebi comment savoir vivre. Na zalaka soki na leze mutu so na lobi mabe bo mona nga eza ki umate. Nga mo conscience nga balobaka la nuit porte conseil. Quand on fait tout Nazana a un intérêt monté pour Karine. Parce que je reste avec Karine. Karine, c'est ma consoeur. Karine a fait aussi de moi beaucoup de choses. Reconnaissance à que Karine a zala nango katinanga. Oh, a lobé la batu. Karine a kena Moscou. Akuta na famille. Et l'autre on a moni que Karine a attaqué. Ngana Karine tozu problème te. Nazo sala pe a banalise. Naza ni contre ni pour. Place ma bezali pe. Nazo le bela Karine par rapport à ba langage par rapport ya ba direct Karine sala o azo sala Karine na minute amoni déjà partie négative amoni bateau nyoso bazong sele mabe ye peut-être azape na bateau pe mususu baloba ki Karine sala mabe. La vie c'est pareil, c'est comme ça. Muto azaka malamu na mokili a César Nzambi ba maser kutu o bana couvent ba sumukaka ba pasteur basu mukaka Karine pas ane mon sang touté azane muto azo vivre na sa moyoyo et Karine eloko na kosenga yo ozaka yo mo pena faire egola balobi l'homme prudent voit le mal de loin devant les obstacles muto akomaka prudent omoni makambo nyonso o lekani Karine zwa mayele Karine n'y est pas qu'on se comporter. Ce qu'on a ma décision na yo, qui os ana parti cette mission, c'est pas grave. Mais tous les gens qui os toujours na parti cette mission, tous ana céléo. Ou yamine ne kono Jazz Kavulu. Pourquoi ça brille toujours chez toi? Ozo mona balobango babambaka libanga na nzeto et na mbuma o eza hôtel. Karine oza marque de poser Karine. Tu peux faire de l'argent. Le lozo mona ba Kardashian ba Kim Kardashian. Ba o sala
Bana elo msoute. Ezaba buzz. Karine, tu peux faire ça. Tu peux faire de l'argent. Les lors, moi, je suis surpris. Nangomona bafani ya Karine Batindelinga. Pour ne pas dire que le projet Karine Mokondi, par les bassons mandat que nous avons fleuri, tu as déjà place ou non. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens, oh, lelo, baza famille na oté. Mais quand on parle de projet, on parle de soutenir Karine Mokondi, baza toujours présent et présente. Karine Zoa Maele. Babi Balia Kamafuta Tabata Mozana en moto. Il y aura l'autre jour, Tozana Karine Mokondi Zane les lotiers. Même si quand tu dis que non, 4 ans, on a toujours 4 ans, le succès c'est bien. Succès Pékin. Racheter le temps. Parce que tant ils ont ma bé Karine, tant ils comme ma bé, au moins ils m'ont mingi. Dans ma campagne, il faut taire Karine. À chaque obstacle, il faut taire Kayo. À chaque problème, il faut taire Kayo. Parce que le losan bateau baza contre yo, peut bateau baza pour yo. Et moi je vois d'autres fans de bateau le bakeno, baza toujours rien pour nous soutenir yo. Bah problème au-dessus ko za nango. To boité ça a deux problèmes. O e kabola na mokili za affaire ya moi sina ya mbongo. Le lozo mona affaire ya finance ya mbongo. O le lozo nazo mona ba fan na yo bazo tindelanga ba liste. Ya bateau yo ba versa ba mbongo ya ko soutenir yo et pas na bango. Parce que yo koma e potosika. Olo balobake, ceux qui balingi ba dénoncer bango, bazongise la mbongo. Et Karine yeba ko traiter na bato. Yeba na mutuni no traiter nga mama na nga ebisanga. Abina mokilo yo, surtout na Kinshasa, folinga ko étudier mutuni no ko kanga manayi. Karine, ton papa azaki général. Lelo ko fingama na yo ko inana na yo peut-être quelque part ils appellent bénédiction na yo parce que na mon kili mutunyo so balinga iti. Maintenant je suis là dans un conseil Karine Mokonzi. Bonne relation na batu ezalaka bien mais biso ba kinois de profiter à l'intérêt na biso jamais soki mutu zo mona mutu azo jouir mutu azo kende liboso mutunyo so sepelati. Là, ce sont des conseils. Oh, il faut retenir, Karine. Et ça, na batu misusu, oh, lelo marambo yo sale les abango, oh, bazarape ba fanya batu misusu. Mais lelo to mona Karine, je suis surpris. Batu misusu badolo ba oh Karine, en bonne relation les susuna Fabregas Maestro. Ils ont ma bête. Ceux qui ont héritier, ceux qui ont se faire sous partie na équipe il y a communication, il y a marketing, il y a la team Watate, il y a na amiable, il y a bien héritier Watanabe. Parce que héritier Watanabe pas à la salut. Makasi pour nayo. Biso bandero nayo, tant que tozo le belo boy, batum soupe bazo finga biso bazo critiquer biso. Doza na intérêt. Mais tellement aux actualités, l'actualité orchestre c'est beleza ya kolala. Papa na biso mundweri otozo kamwa. Batu bazo benga na poto pegi titan. Tala batu tu bazaki ba vanter ba benga ba mundweri. Lelo to na tante, papa na biso sous Chaka Congo. Entre la vie et la mort. Et ça va biloko feri to lobela. Mais batu bazan a besoin parce que tu as beaucoup de fans sur 84 sur 100%, tu as plus de 70% ya ba fans. Oh lelo maramunao ezala bato balinga kote bazotala ngo pona baye ba suite fin finition ya marambo ekosuka wapi. Mais toza na besoin to suki sango Karine Mokonzi. Parce que tozo kende wapi. Batumsu ba o juger yo, oza fimoko rankineuse, impoli, mais par rapport à batumsu pe ba o sala ba o tala pe catégorie na yo otika lo ba insanité te. Nga tika lo mona te Karine lekani boy même si Karine ko clasher, ma ko finga mutebe ma maman na été, ako finga mutu makamba ko na mirte, ako finga mutu moko etike likamoko boye o eza insanité. Parce que l'internet c'est pas l'église. Boyana bandenge na bino internet boyana bandenge na bino pour na ndenge nini ya ko créer buzz ya ko sala. Tu es parmi des gens lelo ba pesa sens na internet. Parce que batba kan sara ki internet e banana 2014 des émissions. Non. YouTube a commencé aujourd'hui, YouTube a plus ou moins 8 ans à 10 ans. Si je ne me trompe pas. Mais biso
malgré que bino ba Karine boyaki na internet ba matika songo bu pesi moi sens ya information moi sens ya marambango na internet lelo internet te koma mutu tout so amoni chronifoati na biso ba toxet to zela ba formation to tangela ngo ba chic baza ko benga biso ba chronifoati. Pourquoi? Parce que mutu to aroya kaka ba moni kaka site internet des gens qui sont là bato bobanda ki marambo bobanda kango mabe. Mais Karine Mokonzi zaki d'abord ane ko sa ba fait sociaux. To mona kango na Congo mikili. Même mande on a biso aisha koko. Mais bato siko ba ko utiliser ngo après ba ko sala ngo mabe. Biso no mona Karine noza sur le terrain. Ba aisha koko ana. Ba ok na rappel ba sala ba émission. Mais bato lelo ba ko comprendre le mot buzz dans sens contraire. Karine Zalayo. Lelo na lingi kozwa temps pour na repesa au conseil. Parce que ta maman elle est d'abord en vue. Lelo na gata internet moi na nyonso papa mutuntu parce que ça a porté de tout le monde. Internet est logo moko boy pamba. Na gata poto wifi za na ngona banzela. Ba préférant na ba ko monter na ba bloko tous les canaux réseaux sociaux. Parce que ba actualité mingi ko tarana. Karine yo moko fomi pesa d'abord discipline. Vous avez ndeko nanga. Lelo ba ndeko tsu bo moninga lelo na oloba parce que ba ndeko musu ba longa peki c'est bien. Ndeko na biso c'est bien. Bozo le belaye. Mais tout ça peut m'embe belé ocho le kana awa. Ezo télématé mais vous comprendre pe que muta pe bozo finga na 100% ana 90% ya ba fan ya bato bazo préférer ka batala maramunaï. C'est pas notre problème. Si aujourd'hui, Papa M. Mundweri, on a envie de parler de tout ça. Pourquoi pas parler de Mundweri? Aux artistes et comédiens. Pourquoi pas parler de Chaka Congo? Oh, les loyers pas tombé malade. Artiste à danger. Il y a beaucoup d'actualités. Mais les lots d'actualité, même des informations, même ça passe. Vous-même, mais quand il s'agit de Karine Mokonzi, toutes ces personnes entrent. Même oh balinga raiti. Bozo kota bo tchara ba commentaire mais bo tala ba image pourquoi. Donc merci beaucoup na ba fan o ba benga biso. A frère escroquerie. O ezara première partie parce que Torozela. Ba fan ba bisi biso batangi ba kombo et même ya bato ba ndeko za na Karine. Que bango bazana ba preuve tangible, bazana ba preuve na bango. Bango ne mutu bazui mbongo ya Karine et en plus mbongo ya YouTube pe bango mutu ba uti ko confirmer les biso confusion oyo héritier na Karine donc la personne au hasard au millier ya makambu oh lelo boyebi c'est janvier Mokonzi mutu longola ka bijou na sac e komana babilo mususu et déjà ba fan ya Karine pe ba pesa ki janvier 48 heures azongisa ba chaînette oyo azwaki ya Karine. Voilà, c'est là. Biso tous ont empêché l'absolu de tout terre. Alors, la vérité. J'en viens vécu avec Karine Mokonzi, vie privée. Moi, j'ai vécu avec Karine Mokonzi, vie professionnelle. On était deux amis, deux collègues. Ma consoeur, on a un confrère en aïe. Et en plus, tout ça, là, qui famille, parce que Karine Mokonzi aussi connaît ma famille, Aïbi famille en janvier. Donc, c'est quelque chose de différent. Je ne suis pas là seulement en train de parler de Karine Mokonzi seulement. Aujourd'hui aussi, je suis venu. Il y a qu'au conseil parce que vous de fans, bateau bozo talanga bobi non pegi titan. Yeb s'appelle Karine, Amitala. Makamo nyonso eleki était à Karine. Ce qui Karine n'a pas donné mususu, n'a liné mususu, c'est pas mal. Aujourd'hui Karine Mokonzi, il pleuve ou il neige, ne balobaka. Aza marque déposée au long na kati internet au conseil n'enga qui poto aussi là mais bino bat boza na poto na batu boza na Kinshasa na batu boza na Afrique bozo continuer serment et surtout ya ko tala raka mambo Karine malgré bozo fingaka lelo peki titan na eli bino face B tout ça la rababilo romoro boy siko yango parce que actualité monsieur zo lobadien tout le monde dit que bimi ah. Tout le monde dit générique. Tout le monde dit actualité zalim so ba musicien msusu.
Mais tchela bango papa chéri tout ça l'anniversaire. Tchela bango ka 1000 vies. Mais quand on parle de Karine Mokonzi, na bato balinga Karine té, bazo kotaka na ba vidéo malgré ba film. Biso simplement le lot toyeka ko éclaircir bino, ya ko pesa Karine conseil à sa marque déposé, elle doit faire de l'argent ninga ba Kim Kardashian. Lelo internet c'est roleka. Ya on a un pesa exemple. Mutu loko la janvier afin na Karine, malgré que alo ba ke Karine akangai. Oh Karine sala boy. Passeport à pas ma janvier azana ngote, carte de l'air terre oyo. Et c'est Silima ina makila, lutu ya pas mozala na Karine Mokonzi au profitati. Ate lo mo sombate. C'est que ata Karine ngo na utiliser, bo comprendre que ça ba les on dit, ba tumsusu au moni ko garder relation eza très bien. Nazo sa sœur na nga Jael Show, eza question où ina été. Na osale pe mabete na lobane mabete, nazara trop impolite. En tout cas le monde nga teo, ce que je parle eza makambu guerre otoza nango na kati ya internet. Alobela ki innocence na ye. Batulelo pe obozo bimisa Jael Show mabe. Boye bango que Jael Show a été toujours à côté de Karine Mokonzi malgré ba problème. D'après qui c'est a changé langage té. Total la paix Jael Show c'est notre sœur. To lingara ke bons ententes ezala. Malgré sa continuité à Karine dans la team Wata, c'est bien. Ba relation et yeso ngana beba ina ngai lelo na solana ken piana. Opération mais référence na ngai. Là où je viens, aujourd'hui des gens m'ont connu, c'est parce que je passe à l'équipe nationale. Le badormo sanga dans l'équipe nationale, tu as pas fait un mois. Oh. Mais binomo ba fan bozonga na rétro. Avant d'abord Karine a kene Moscou. Si Karine a zeli makama Moscou a kei, ezleka est déjà 2-3 mois. Karine a kei to tikali. Continuité makambu. Tu dois communiquer en décembre. Tu dois préparer deuxième année. Donc tout ça, ça ne m'engage pas. Les gens qui sont des fans. Bolobé n'a bien, Peggy Titan, c'est bien, Marambo tout. Karine Azolo Baba et pas Azolo Baboué. Mais Karine Lelo n'a place au hasard à marque déposée, elle doit faire de l'argent. Il faut à gagner dans Moussala parce que Bisona qui chasse dans di Maramba touté. Mungolo Karine a relavé cervelle naie. Na panzi pe mutute na sali division te. Ba fani ya Jael Show na bike bo lobelanga ebele. Jael Show a sœur nanga aza mutu nanga. Mais quand il s'agit de quelque chose on doit parler. Jael Show pe na loba moi nazaki reconnaissant. Azaki parmi. Est-ce que bon moninga na yebo na fingi Jael. Je parle de choses oh biluka ba fan bozo loba. Tala Jael azo sala boy. Boy Jael loba ki ke a nani tantine Myriam. Après ça qui est mbongo ya commerce a gobebi sana yete tala boy Jael azolo bango c'est comme ça prouver quelque chose a dans un problème na Karine ou quoi. Moi si je parle oh dans le babino mais dans un problème na mututé nazo bimisane batutu na reverser bango parce que ba janvier na babiri moi je plus l'air temps dans un temps sur répondre bango parce que nga musa lancer un professionnalisme professionnel plutôt bon mon aime makambo a donné Dido Belgique Mobimba, merci Nabana Belgique Mobino Peggy Titan. Oso bossé dire, ce sont des choses à nous communiquer, à informer. Osa parmi les chroniqueurs à Kinshasa, les journalistes, oh bah lobeli li kambu, clair et net, c'est précis. C'est ça l'information. Bah Mobino Peggy Titan professionnel, c'est ça le travail, mon boulot, mon boulot. Oko ça non musala to sala boulot moko, mais différence de vos ala. Merci beaucoup na fan de Belgique. Famille a dit donné Dido, frère Nabiso. Ba Benginga, ba Rishi Kapinda, ba Benginga. Clairement pour le million de garçons de Paris, le baby fait ça singa Peggy Titan. Ba liné na yonde ango tu. C'est ça. Nazo qui information na source. Ba Igor mi tu monter ma Denise Fabien au bar na Belgique, ba Benga Kinga. Ba Fabien de Bito agence FDA. Ba benga kinga ba amigo ngombo mokonza 26 communes association des anciens joueurs de Kin City René Makondele Bobo Kituba bana ya Bundes parce que mikolo yo nazongisi confiance ndenge Shadrach Discored ana loba Peggy Titan nazongisi confiance
boyaki na posa bana poto ba inanga na lo ba ki zaka ba vérité éducation tozwa eza éducation ko finga ba tuté on est là pour communiquer informer je pense que tozala wana tozala effort to koma na famille à papa na biso Mundweri parce que pegi titana comité mais à faire deuxième partie on a la kaki bino fonas ba Yannick Mokondi Armand Mokondi photo suki sana moi tembe marambo nazwa famille et loko na obunda tout ça la émission moko sans polémique sans coléser batou sans kotanga ba kombo batou. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné pour na signaler bino mikolo bandeko tout bozana 4 coins du monde. Tebi ke na Angola Western Izarati. Bozana besoin ya kotina mbongo na bino onde ko na bino za mbongo na Angola. 10 minutes à pamba zwi mbongo. Na Chombo, pas Fabien de Bito, agence FDA. Ceux qui bolingi bo contacter Peggy Titan, na rocha bino directement na contact bateau nous sommes dans 4 coins du monde. Bande onanga Finlande, merci beaucoup à mon vieux Blanchard, Pikaya, mon grand frère propre. Bateau bozana Ukraine, bozana Moscou, bozana Bélarussie, bozana Belgique, bozana Londres, bozana Suisse, bozana Georgie, bozana Allemagne, bozana États-Unis, bozana Canada. Bozana besoin kotina mbongo na bino na Luanda na Angola. Même na ba province, vous contactez agence FDA na rue Dublin numéro 18 à 1050. Et pas Fabien de Bito l'assureur. Mon boss. Numéro Peggy Titan. En contact. Merci beaucoup Rishi Kapinda. R9 non liati. Claire Bobou l'aluminium garçon de Paris, quelque chose ça se prépare. Merci beaucoup. Naba fan tout, ya Karine Mokonzo bo soutenir nga ba maman tout ya Londres et à Genève, bozola lati. Claire Bobou le baby face le mignon garçon de Paris, autrement dit interpellation. Je connais à celui que je confie. Maman Rosette la fleur d'Ambour, notre maman. Rishi Kapin nana ozongara na yo mais Rishi Kapin nana on s'est retrouvé té. Claire Bobou là. Amigo Ngombo le célèbre parisien. Mon vieux Patrick Abila Bilan Fouamba, le véritable Irlandais Patrick Abila Bilan Fouamba. Blaise Baston, Moté Maya, Virginie Baston. Appellation bien contrôlée, Chalet Chamba. Mon papa. Jolili Attal en chari annonce. Nabé Sibino, merci. Vous allez toujours connecté. Na Congo température votre émission le lac à Congo place Peggy Titan zo pesa bino plaisir ba surjection na bino ba remarque na bino na lingara ming koyoka bisika mabe zalaki bisika na lobaki mabe bolinga ko komela nga parce que na tanga ba commentaire na bino ya mute pesa nga force. On se retrouve à la prochaine toujours dans la même chaîne Congo température télévision émission le lac à Congo. Bye. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo température TV. Congo température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température. Et y a mon pépé,